très très bien. Mais Dragon Zoyo Canel sous-souté problème les années. Dragon Zali Makamouya Finance. Mais voilà. Il a 2 présidents. Donc Moni Banda Kasavu. Et là qu'on a la bête à Kawana, des motifs pour jouer. Pour jouer, combiner na elo qu'on a makasi. Bimakambo sport. Moninga na musalonga na sali na Congo. Ti lelo. Nalela kake Congo e valoriser ngai. Azali na ba makambo ebele oyo ngai lelo na ko présenter lelo et puis chef de l'état médaille o ngai na ko pesa chef de l'état isa ba trophée wana elo on alelaka na mboka na biso na valoriser mutu nyonso tu na kati ya Congo azosalela Congo ngai evoloko musala oyo ngai na pesi na salelaka Congo oyo ngai yango na salelaka Congo po nazali na makoki te na salela Congo très bien yango na salelaka tala kokutana na joueur lokola Mohamed Salah a retenir yo na mboka tokei Coupe d'Afrique des Nations tous alliés éliminés na Égypte na une équipe égyptienne. Oui. Mais Mohamed Salah a mon eyembeli na ye la résidence parce que Égypte l'équipe nationale d'Égypte ezalaki asengaki pa na ye fotikala ou agrémenté finale oyo babeta contre c'est na Sénégal. C'était la Côte d'Ivoire. Ah oui. Au Côte d'Ivoire a gagné na penalty. Yem ta agrémentaki animation égyptienne. Ministre na moni oyo akipaki pena azongaki elengi ya sport ezalaki son excellence Mbayo. C'est animateur ya makasi oyo aza na batrophée oyo atangi 8 mais ezali 12 tokanaka que il faut te remettre en haut le premier citoyen sportif congolais et de Congo na façon na ye ngai na idaka Congo na façon nanga nazali pauvre ya ba pauvre nyonso ya Congo voilà na musalonga na sali nalelaka ke lelo Congo e valoriser ngai moko te na ndako te na futelaka pourquoi biso tokozala bamandia te osengasenga kolandaka baprésident na bamituka. Mbote bandeko balandi ya émission na biso solola masano ndenge to soleil na bino d'abord lobito bisaki bino que c'est une nouvelle émission que vous allez commencer à suivre du lundi jusqu'à vendredi et je sais que vous êtes en train de nous suivre de partout. Il faut s'abonner d'abord massivement sur notre page parce que si vous voulez vraiment commencer à suivre 2 informations sportives en République démocratique du Congo, tout ce qui se passe sur le temps dit national et tout ce qui concerne nos joueurs, ceux qui sont en train de jouer à l'extérieur du pays, vous allez commencer à le suivre seulement ici sur notre chaîne. N'hésitez pas à aimer, partager et puis s'abonnez-vous massivement parce que vous allez vraiment rater de rien. Et aujourd'hui, c'est vraiment une grande surprise. Je vais tourner cette émission avec honneur parce que je reçois pour vous de grands animateurs de la République démocratique du Congo. Vous allez les découvrir durant cette émission. Nous allons parler d'abord de leur vie, nous allons parler de tout ce qui s'est passé durant leur carrière et nous allons chuter avec une seule thématique de l'arrivée du nouveau ministre du sport, Excellence François Kabulo Mwana Kabulo. Bango pe baoluka kopesa moi momoko parce que bae ya sika na yango d'abord na obanda na emblématique yeba benga kae emblématique evoloko Ye azali pembe inangai, je crois, binomo boko découvrir evoloko. Bonjour, mbote nayo. Bonjour, monsieur les journalistes. Mbote nayo pe. Namoni eloko na loboko, couleur aimana, couleur nationale. Ojise. Ezanin. Boko kotoni. Non. Wana ezalaka symbole ya couleur nga na pona na vinanga. Je suis manié, nakotikala ti nakokufa imanié. Ngai nde imana muta okundanga. Très bien.
Evoloko, il n'est pas le seul sur ces plateaux. Il est accompagné par son premier conseiller, Mouto Apesakaye Matière. Et lui aussi, il fut ancien joueur des Dragons Bilima. Il est venu à Santos avant d'autres joueurs. Et aujourd'hui, il est parmi nous, il est devenu le conseiller principal de Voloko. Bonjour, Mwanambouk. Bonjour, monsieur le journaliste. Tomoni Lelo, équipe Eza Mobimba, président Evoloko, président Evoloko, animateur à Makas, il y a Moka Onenge Toyebi, et Yosa conseiller naïe, président, il y a animateur Nyonso, il y a Congo, et conseiller numéro 1, le col Yosa conseiller numéro 1, il y a président, animateur Nyonso, il y a Congo, il faut l'appeler conseiller numéro 1. Il y a conseiller nyonso bazala rappeler na ba animateur na moni que le lo eko accompagner Voloko na habité santé dans boni santé en tout cas parfaitement bien, très très bien. Mais Dragon Zoyo Canel sous-souté problème mes amis Dragon Zali makambo finance mais voilà. Il a deux présidents bazana Dragon moko zaka moi ancien joueur Soumata Zali professeur na université à Bissou na Unikin et puis na IPEN. Et puis, Bazali sous professeur de Sorbonne, en Angleterre. Très bien. Et puis, Bazali sous ancien joueur, Jackie Dien, comme président Sexo Foot. Ok, très bien. Wana Toti Kolanda, moi, Maël Moukei, Oyo, Pessibiso, à ce qui concerne Dragon Bilima. Hein, to ebine Dragon Tene Bandeko Ebeta, Bilima Olele, Abundaka na Bolisango, Tona Kolisango. To ebi Makamwala Nengizalaka. Mais, Toba non, moi, Namboka, le président Evoloko, président animateur, Nyonso, président Evoloko. Le loto Yambio na plateau na biso, ya World Sport exclusive. Pour to beta masolo ya bale, pour to solaka, bale to solaka, vérité. Il faut batubaye ba, nini, ezo simbate, mais faut to banano na carrière na yo. Au koti masolo ya animation au camp. Kota Ombula Ebele, donc, Moni Banda Kasavogu, Tilelo, ba date nde na cause na moi ba activité mais soki mutu nyonso ayebi na ba date na temps nga na tangi ezaki na mbula kingandi boye je crois que même conseiller na ngai nde ako yeba ba mbula wana akoloba yango mais eloko moko eza te ya koloba te nasala mpe mingi na solo ya animation ya mboka oyo na sali mingi oyo batu nyonso to Congo mobimba bayebi yango na musala onga na sali ya animation na tomoli animation lelo po animation kala batu baza komona ngo eza musala moko ya salite mais lelo na valoriser animation lelo animation efandi batu komona ngo utile parce que biso toza 12e joueur voilà po biso nde to pusaka équipe ekende na victoire tango binga na zako yemba wana bubu eloko na beta kawana nde motive ka joueur po ba joueur ba kombinaka na eloko na makasi c'est ça hein? Mais na musala nyonso oyo sali osali na makambo etali animation ya mboka oza président ba animateur nyonso ya Congo yo accompagné équipe nationale partout na bakani nyonso na ba compétition nyonso équipe nationale zo kité en kobeta yo zalaki wana comme étant animateur kan d'abord kolobate parce que ba Égypte ba Oapi au Kenda déjà yo monité que lelo oyo et Voloko azo mérité azala décoré et pas un gouvernement congolais pas décorer yo la que musala oyo sali ya animation parce que partout ailleurs on a ba monde tout monaka ba animateur ba décorer ka bango ba o baza ba emblématique na ba Cameroun baza ba animateur na bango yo posa ba camarade no ba animateur même na ba étranger ozo monter que lelo musala oyo sali ezo kende ka dans les vide boy ko ba kondi ba ko kanisa te que ba décorer yo ata un jour et là qu'on a na la kayango makasi. D'abord, on a félicité aux vraiment un journaliste qui a yebi makambo ya sport. Moninga na musalonga na sali na Congo. Ti lelo na lela kake Congo e valoriser ngai. E valoriser ngai na musalo bango ba pesa ngai. Na sali li Congo, nga na sali la ka Congo. Na musala ya sport. Na
nasalaka ya kosakana te nazali na bamakambo ebele oyo ngai lelo nakopresente lelo epe chef de l'état médaille oyo ngai nakopesa chef de l'état eza batrophée wana eloko nalelaka na mboka na biso naza valorisé te. Mais au gagnant Chan 2009, au gagné Chan 2016, voilà. Au gagné 3e place, il y a Coupe d'Afrique des Nations, il y a Léopard 2015. Bah makamwana New York, c'est événement na titre. Oh bah Mamale, Ezali. Bah makamwana New York, c'est événement ne l'équipe na misunayo. Mais bah décorer bah joueur, bah décorer staff technique, bah décorer bah autorité mususu. Mais yo zala qui 12e homme. Pourquoi pas bah décorer yopé? Bah décorer bisoté. Nini les kaki. Bon toye bakate soki biso bah animateur ya Congo. To sala nini jusqu'à maintenant to comprendre. Très bien. On a nini mutu nyonso tu na kati ya Congo azo salela Congo ngai evoloko musala oyo ngai na pesi na salela ka Congo oyo ngai yango na salela ka Congo po nazali na makoki te na salela Congo. Très bien. Yango na salela ka uzomona ngai na lobike nazo senga na gouvernement na eloko liboso nazo beta na ye moko le président de la République. Yemoko Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Beto ya ba beto. Papa. Na manda na yo. Biso ba ikone ya mboka. Na moni oza kuyamba ba comédien banani bato ebele ozo yamba. Pona ni biso bana na yo oya sport. Oyamba biso papa. Oyo message nazo pesa oyo. Eza ya lelo te na pesa ka message chaque fois papa o yamba biso oyo ka biso souci biso tozana ngo po yo za numéro 1 na sport numéro 1 hein donc yango nazo senga papa yamba biso toyebisa yo souci na biso o tozali na ngo na makambo ya sport nga naza moto ya sport naza na ministère mususu te ministère na nga yango oyo yango na tombola ka ministère na ngai ezaka toujours na elenge ya sport nde ekufaki pona nini championnat mobulu ti lelo na ba covid ndenge yaki nde ko boma biso nde ko boma surtout covid nde ko boma penza sport na biso to bandi ko zongisa sport na biso malembe ti to komisa yango na place nango. Très bien. Très bien. To garder to zonga na yo conseil koyoka maluba. Le président animateur nyonso ya Congo nazo préciser yango eza evoluko koyoka ye makambo a lobby yo étant que conseiller na ye étant que ancien joueur obeta bale oyebi apport na ye ou bien apport ya animation dans le sport ou bien le football c'est l'RDG quand le 22 acteurs bazo beta sur l'RDG il faut bango bazala babenga bango ba 12e homme. Tant musala ya salaka yo étant que conseiller conseil nini oyo ospesaka et pas evoloko po o gérer mental na ye et comment tina ba degré o. En tout cas elle besoin de ces félicitations na yebaka evoloko salé yolela malula comme animateur. La tango wana bazako kendeka ka bango 3 ou 4 personnes. Banimateur au groupe banimateur bambunda ezalaka te. Mais bazo kende ko yembela Léopard bazalaki 4 personnes. Très bien. Qui même la Coupe d'Afrique to betaka liboso na l'Afrique du Sud. Ouais ba Mark Fish. Bango bakenda 4 personnes. Tu fais basunga nzinga zalaka le ministre, son excellence, Kaboulo Bazalaki, Bakabala, Monamboui, mais 4 personnes, Banima, Afrique du Sud, Batika Sango, Monde Kindate. Donc, Bazako Zalaka Bamini, Ti Bako créé le groupe comique, Bako Keniba 10, Monde Koti, Ngonge Koti, ce qui le Monde Koti, une équipe nationale, c'est grâce à Salé. Très bien. Alors, apport Nangez Ali Boye, nazo sepela trop parce que yaza icône tala ko kutana na joueur lokolo Mohamed Salah a retenir yo na mboka to kay Coupe d'Afrique des Nations tous allés éliminer na Égypte na équipe égyptienne. Oui. Mais Mohamed Salah amona eyembeli na ye
asenga. Mais na mona qui peut président Evoloko na Varese, je crois c'était récemment la toute la fédération, mais na la qui peut dépasser na mona qui a la Varese, il y a rouge, il y a Égypte, na sima bacha de Sardis va comment Mohamed Salah donc azokiango na kanu ute ko beta man Égypte. Mohamed Salah a tapé ça hier. Aka ko lukaye ti na hôtel. Aye na ko luka moto yo alataki nini abokoko na za na posana ye. Oh bato bangaki. Attends, on appelle ministre de l'Église, Samaloukonde. Samaloukonde. À côté, la résidence, parce que l'Égypte, l'équipe nationale d'Égypte, les Alak, à Sengaki Panaye, faut-il ou agrémenté, final, ou Babeta contre. C'est na Sénégal. C'est la Côte d'Ivoire. Ah oui. Au Côte d'Ivoire, il y a un penalty. Il y a un agrémenté qui animation égyptienne. Tant que c'est là qui, Mohamed Salah a foutu la billet pour Azonga, RDC. Très bien. Après ça, il y a une tablette, il y a mon nez, oh, il y a Zalaka qui sali là. Après ça, il y a Kamata paye enveloppe. Il y a $5,000. Après ça, mais après ça, il y a le numéro de téléphone, pas bien, on a fait ça. Soit on a un problème, on a un ok. donc, Azali icône. Ba ministre nyonso balekaka en tout cas ministre na moni o la kipaki pena azongsaki elengi ya sport ezalaki son excellence Mbayo. Oh. Mbayo vraiment ba joueur bon ba animateur bazo ko ba $500 terre. Donc toi qui malembe. Donc Tongito Loba na plateau que le seul ministre Oyo Tangwaye a commis ministre, Azwaki Evoloko qui na Ranaï, ya qui président tant que eza animateur moko emblématique eza Amos Mbayo. Amos Mbayo. Dadi Amos Mbayo, l'ancien ministre des Sports, nde a reconnaître qui valait il y a un animateur en général parce que Evoloko a déjà président, maintenant va reconnaître c'est-à-dire que va reconnaître bateau soit tiké na simanaï. Ok, papa Tokei. Et puis le deuxième ministre, son excellence, Serge Condé, équilibre. En tout cas, chaque fois avant match, il faut bengaye. Très bien. Et vous le lingui, bana wana bazo beta bayoka sangorayo. Très bien. Et puis bajoueur bazali que mbonde yazo beta ngungungungu. Bazako via. Très bien. Donc bazako mona événement. Donc, Nakatia Congo, le seul animateur Yamakasi, au Azana ba trophée, na ba trophée, to yatangi 8, mais ali 12. 12 trophées. Très bien. Au Yazana. To Kanaka que, il faut te remettre en go. Le premier citoyen sportif congolais, dont le garant de la nation, Félix Antoine Chilombo, Pachi Beton. Ok. Evoloko, koyoka maloba conseil na yo auti koloba parce que toyebita mbunda ne beta ka papa batu nyonso ya stade o nyonso bafanda ka koto ya grade ya animation ya daring batelemaka mbunde beta ka pum pum et pesi son batu bayoki. Mais yo moko tant qu'Evoloko, toyoki a beaucoup de Mohamed Salah, tu parles avec Mohamed Salah, tu l'appelles à tout moment si tu veux. Wane Varese, oui, je le reconnais. Ngamona mona ki ona Varese, je kuzaki récemment la fédération. Na le kana mona Varese rouge, bon j'étais déjà dépassé na yako sa makamunanga, je fais des passages na mono kana musique et puis j'étais passé. Comment na ba makamwana nyoso. Même le joueur étranger, il a reconnu au moins que tu es un animateur emblématique, que tout ce que tu as fait pour le football africain en général, ndeya reconnaître que na geste o aposate pa na yo moko lokola Evoloko nengoza wana tango mona ke na mboka na yo oza négligé bat ba considérer kayo te et ça la kayo nan ndenge nini ça nga passe po na mboka lokola Congo. Tolobaki biso nyonso tu mutu na mutu a aidé Congo na façon na ye. Ngai na idaka Congo na façon na nga po eza mboka na nga
Très bien. Pour naza na mboka mususu nga na ko de valoriser yango te na ko valoriser Congo yango no mona kana sala ka musala wana. Sikoyo tokende petozonga evoloko. Photo solo la sikoyo makambo etali emplacement na ndenge fandaka. Est-ce que ba condition o esengaka na un animateur équipe nationale et surtout emblématique au Yozali au beti ba makambo tu as des médailles au lobby que au lukaka opportunité au bimisa yango et pas il y a président de la République parce que émission o ekotama partout ba o Holanda biso je sais que vous êtes en train de nous suivre de partout. Vous êtes en train de nous suivre de partout. Si vous voulez réagir, il faut réagir à travers vos commentaires, à travers vos messages. Il y a des numéros affichés. Si vous voulez même écrire, il faut commentaire. Il faut aimer d'abord la page, il faut partager, il faut s'abonner. Parce que en du gauche à droite, je suis entouré par des emblématiques. Il y a Evoloko et son conseiller. On connaît très bien Evoloko. On connaît très bien les travaux qu'Evoloko a réussi de faire dans les paysages sportifs. Et aujourd'hui, on doit les reconnaître que c'est lui le président, le numéro 1 de tous les animateurs de la République démocratique du Congo. Evoloko, il a formé Abalola Fwenge. Evoloko, il a formé Batebele Otoyebaki. Bagodila Evoloko. Souvenez-vous, à l'époque, s'il y a derby entre Vekleb et Darin Motema Pembe. De l'autre côté, on voit Godzilla. Et du côté de Darin Motema Pembe, on voit Evoloko. Evoloko Seré Bango, Evoloko. Souvenez-vous de cette chanson que tout le monde chantait. Qui n'a pas chanté ça? Nana Binangote Evoloko Seré Bango, Evoloko. Nana Binangote. Qui n'a pas chanté cette chanson? Amaoulé. Amaoulé. Tout même maintenant na ba référence. Nana emanze moto to eman équipe nationale to komi na RDC. Mama. Vous imaginez? To yemba yango. Nana binate, nana tango evoloka kiti. Na zone nette wana, Stade de Martyrs tombé à partir de 14h30. Evoloko serré bango. Et puis azo serré bango. Le Evoloko a formé Batebele, l'emblématique il est là. Evoloko, situation na yo nengo vivre ka. Batu fo ba yeba. Evoloko azana lopangu. To azana lopangu te. Evoloko azana lokate. To azana locataire te. Ozo vivre ndenge nini bana bafandi wapi ojiraka bango ndenge nini parce que jusqu'à présent bazo ko reconnaître yo te. Otangi bato yo basunga ki on a vie tant ba koma na ba poste wana Evoloko maloba mboka. Merci monsieur le journaliste eloko liboso na regretter mingi omoni ngai ndenge na liango nazali pauvre ya ba pauvre nyonso ya Congo. Voilà na musalonga na sali po naza na eloko moko te na ndako te na voiture te ata même machine ya pamba ya kotonga naza na yango te. Nalelaka ke lelo Congo et valoriser ngai ko lelo nga nazolela pona bana ya Congo bayebi yango moto akoyinyenga na sport lelo awa azate d'abord nga nazali soki match ezali soki tokei na pays nyonso ba supporter ya Congo balukaka nde ba mona tanka ba komona nga na télévision kabo kisasa mo mbekangi Congo mo mbekangi azali mais moto andengo wana naza na eloko moko te na ndako te nafutelaka nafutelaka kaka na ndenge ya kodebrier kaka bomoni bato lokola biso tokozala bamandia te yakone kosengasenga kolandaka baprésident na bamituka biloko wana epe na ngai na gira na bopauvre ngai nazali nango yango monake nalandaka biloko so naza na posa ya likambo nakobenga mokonzi Abibo Evoloko yaka na ndako nakoya nazwi mwa enveloppe na ngai mais eloko nazo beta penza sete nazali vraiment na eloko moko te na ba makambo nyonso nga na sali lelo na mboka ya biso naza na eloko moko te yango nazo beta sete makasi et puis chef de l'état
aluka moyen aide biso ba animateur ya Congo. Très bien. Ya Afrique mobimba ya Congo na biso. Afrique mobimba te, mais Congo na d'abord liboso po mboka na biso a valoriser biso. Tokuta na papa, to solola et okende nango très bien. Et le konga nazo senga nango yango wana. Na mingi ya koloba te po na monike na tala age nga na komi. Lelo soki na kufi nde lelo baya ko ya nga na kosala boy. Nga na batela bana na ye. To mona kango to yoka ka balobaka. Mais na sima nango e mona na ka réalité ezalaka te. Nazana na bomoyi nazwa oyo ngai oyo Congo epesi ngai valeur. Et le konga nazo kolela yango kaka wana. Très bien. Parce que ba ministre nyonso oyo baleki na kati ya Congo, oyo ya sport, oyo baleki tout. Nazaka na bango bon terme. A plus ba ministre nyonso balekaka ba honora ba pesa nga valeur. Très bien. Ba pesa nga valeur. Nanda mingi ya koloba te. Evoloko. Avant nazo n'est pas conseillé parce que to chité na conseillé pour to kota thématique na okayi conseiller atanga ki kombo na ye na bitoko ye sabiso onani. Oyo ça c'est ngai na pesa kaye solution. Mbayo kitenge. Oh na Amosi mbayo ye. Amosi mbayo kitenge. Kitenge ye wana. Boza relation ni na. Ya makasi po tata oyo de namonaka epena ngai tina kokufa na kobosana kaya ata mokolo moko te na lobaka ngo na télévision na kobosana kaya ata mokolo moko te po na belaki nazaki mutu moko na ngena kufa. Ministre alongwe na mbula ezobeta alongwe na bureau na ye tina ndako ye na excellence Kabul alongwe Kabul alongwa na bureau na ye atiki bureau na ye excellence tina place nga na place nazali na Kingabwa kuna kote ya ba mai Amosi mbayo komi mbayo mai tina pantalo na Kabul mai tina pantalo butu tina ndako atala boy ye moko excellence arabi ayebisi Kabul abi Kabul moto oyo soto tiki boye to perdre tata oyo Kabul atinga loboko boye ministre atinga loboko babimisi ngai tina voiture donc tina hôpital basala ki on po bayebi grandeur na yo oyo zali musalo sali ke toko tika moto wana te soto tiki moto wana to perdre to kozwa nani ikone ya ndenge wana lisusu. Très bien. Ba traiter ngai ti na ndenge na ekobika na remercier ka bango makasi ya kusakana te po mutu lokola excellence Kabul mais asalinga mingi. Très bien. C'est le seul donc journaliste abunda kapona evoloko sikozela na toke malembe parce que photos n'est pas conseillé ta la photo les sous simba non onani oyo fefe l'incomparable ozomona oyo oza relation ni na ya makasi po ye na milieu ya sport te to lobaka pe vérité po na milieu ya sport Kabul ayebi belé siko lelo akomi ministre lelo akomi ko diriger sport ya bale ba chance nini ozo pesa na Kabul mo na Kabul Kabul a travaillé bien pour d'abord nomination na ye kaka tango batangi na télévision Kinshasa te Congo mobimba nyonso tu bato bakangi sport ebongi ya amérité très bien mona ke ezelo komoko ya mutuya po Congo soko bandimio oko travailler très bien ako travailler kitoko na ba collaborateur na ye to kende na ye bien biso to simba ye tina suka po Kabul abongi biso te aye d'abord kuto ngayo abundela kanga makasi botika ba groupe d'animation te mais ye lelo ya ye wana esili na biso animateur to kozala à l'aise tinga yo na kozwa ndako Kabul na kozwa ndako très bien na kozwa yango même ezala ndako te mais na kokoma na salaire que fait du mois na keiboye na banque na ke kozwa moi eloko nanga pona Kabul et bongo pesa nonga
une dernière question. Imanalelo Oyo, Aoutiko Beta, Coupe de la Confédération, à Longwe. Mais Ozana, relation Ndengenini, na président Paul Kassembele. Bon, ba président Nyonso, oui, oui. Ba président Nyonso baye na imana. Le seul président où ngai na tiaka na motema na ngai esa Hilaire. Président Tatuileur, paix à son âme. À son âme. Donc Tatuileur a cartona ngai ti lelo. Na tikala na yo salaire to makamni. Na amour ya équipe. Oya zaki na ngo. Oya zaki na ngo ba victoire. Omoni na kati ya ba club ona ata okolia na combien mais pesa ba supporter victoire au vendre à l'aise. Donc c'est là aussi au lancer message indirectement na président Paul que ba supporters ba lingi kaka victoire nde eleki nyonso. Tout eleki nyonso. Ozo na ba mbongo mais tant que zo pesa bango ba victoire moto kuta occupé hote. Sikoyo ta occupé hote. Tant au monaka photo ya joueur au Moubele et rappela koni. Ah, photo ya joueur au Moubele et rappela koni. Et makasi. Ni et rappela koni parce que eza ba image auto la kisabatu et voloka continue terrain à l'Eli pour Moubele la zo chababi. Match wana ezalaka match moko esalanga émotion. Et mais heureusement Dieu nzambe aza munene bakoko ya imana o bakufa bato ya imana o bakufa nde bakotaka na nzoto na ngai na kota na terrain kokota na terrain kobima na ngai na tie debi na nga match ona ngai ekende 3-3 po terrain tengamaki soki na kota na terrain te tukutolo kota na premier mi-temps 5 ou 6-0 na premier mi-temps po Moubele sakanaki kosakana biso mais bakoko batindi nga na kita na terrain kokitana na terrain bakambo échanger. Donc comment on a photo Moubele rappela ko mauvais souvenir unga na lela na stade na lelisa tous les imani nyonso tina poto tina wapi partout balela ba moninga iboloko na leli elekeli bango pona ba biloko andengona sport na biso lelo ko valoriser na ndenge nini eloko bomaki d'abord sport na biso Covid nde ko boma. Covid nde penza ko tia penza plat. Bon eloko siko championnat. Au moins championnat toza ko sala kala. Ezaki vrai championnat. Selon ba zone. Au moins deringa zo betana Inyo Bilombe Vita azobeta ba matonge wana ba équipe na zo tangela ezaki na makasi. Donc championnat ezaki na makasi. Ezaki makasi mais championnat ko diminuer pour la nini système oyo batina championnat jamais championnat mobimba ici la kate très bien maintenant vous avez na bazone ba na aussi non retour aussi nde boyebi ko bon yo ozana ba poe boy yo ko zala boy yo kende boy et ça ressusute ezaka bakati lobi susu bozongeli kaka bato wana bakendeki omoni ke championnat les autres travaillent très bien. Merci beaucoup, Président Evoloko. Je crois qu'il faut tous la conseiller pour conseiller, parfois le bas conseiller. Neto Loba arrivé à nouveau patron du sport Kabulo Mwana Kabulo. Je crois yebi pendant longtemps et pas yebi parce que ça ancien joueur au Betakina Dragon Bilima, le locomi conseiller à président Evoloko, aux appelés parmi animateurs au ba musuba accompagner rapé ba équipe. Mais en gros tout le ba arrivé à Kabulo Mwana Kabulo comme étant le nouveau patron du sport congolais. Yo au Katiango Zeno Sangwana nini et puis au PC ba chance nini na manda oyazana. Bon, ngai vraiment nazo pese ba chance mingi parce que ayebi ba réalité ya bale ya football. Et puis nazo senge pa na ye une opération 6 points au etikali na biso. Très bien. Pour na 6 points to tikali nango, soki to gagner to ke Côte d'Ivoire. Alors nayebi que capacité na ye to kolomba yango. Très bien. Et puis, nazo senga pa na ye. Oui. Match to kokende il y a le 12 juin na Gabon. Vraiment atia a senga pa mokonzi ya mboka, le premier citoyen sportif après sa biso avion to kende na ba joueur pour Ngwasu Mezala.
Ok, tano caméra penza bien. Match Kobetama, 4e journée, pardon, 5e journée. Bah, 5e journée dans la capitale, Otobetana Gabon Kuna, Pitoro Yamba Soudan Awa. Osenga, na mokonzi mboka nini? Nasengi na mokonzi mboka apesa ba animateur avion ba kende na ba joueur. Pour ceux qui ba animateur ba keina ba joueur mangenda ezali. Gabo akupula. Pour tango evoloka ko beta ndundundu na ye. Fiston maye la moni. Oui sa moni. Alors il y a la panique. Babi route. Très bien. Donc bisoto sengeli que avion to ko kendango ambiance na ba joueur. Pour ambiance to ko tien avion, yango to koma na terrain. To ko gagner Gabon pour les assurer. To ko kende kan la Côte d'Ivoire. Très bien. Et volo ko na ndundu na ye. Yango ba joueur ba saka motiver. Tant zo mona ndundundu, joueur de mo zo mona taza la pema mais a ko force surtout Meshaki mo kayeb. Ceux qui Meshaki le lo tchaba bi na Rwanda contre Mali. Chan 2016. C'est ça pour les volos. Mais chaque est bien. Ndundundu wana emotiva kai. Et on te sengi na mokonza mboka, atie la biso avion spécial, toke na ba joueur. Pour tous la qualification, yepé azala na place to ko tia pour tous kende pe na vote d'élection. Et ko pesa yepé et sengo makasi. Toke Côte d'Ivoire. Tous la yepé coupe wana, to ya ko pesa yi. Pour yepé honorer biso, tous la paix et voloka ba décorer nenge représentant ko décorer ba joueur. Très bien. Et pas na souci na ngwa. Très bien. Mesdames et messieurs, très chers internautes, je sais que vous êtes en train de nous suivre de partout. Là, vous venez d'écouter l'envie et la passion que Evoloko et son conseiller Bazanangopo na Balé à Congo. Aujourd'hui, vous êtes en train de nous suivre de partout. Je vous rappelle, n'hésitez pas à s'abonner massivement sur notre chaîne. Parce que si vous voulez continuer à suivre des actualités sportives, vous allez commencer à le suivre ici, sur notre chaîne World Sport Exclusive. Aujourd'hui, Evoloko est là avec son conseiller. Je vous avais promis qu'à travers cette émission, vous allez commencer à suivre toutes les émissions en caractère sportif. Interviews, reportages, enquêtes, peu importe genre, vous allez le découvrir ici. Je tiens à vous rappeler que le nouveau patron du sport congolais, Kaboulo Mouana Kaboulo, l'infatigable, il est en train de faire son travail. C'est pour la toute première fois, ministre de la Finance, Nicolas Kazadi, a tiki bureau naïe, a kekosala, inspection ya bastade, oyo bazotonga na Kinshasa, na ministre ya sport. C'est très significatif. Vous devez comprendre aujourd'hui l'apport de Kaboulo Mouana Kaboulo. Le mariage est scellé entre le ministère des Finances et le ministère des Sports. Souvenez-vous, na régime Utikoleka, sous Chembo, on a traité Nicolas Kazadi de tous les mots. Que c'est Nicolas qui bloque Mbongwe Bimate. Mais aujourd'hui lui-même, comme étant patriote, il a dit niet, je dois aller rencontrer mon collègue Kaboulo Mouana Kaboulo. Basali na ba visite ya stade, bakena stade des Martyrs, bakena stade ya volley, bakena stade ya basket, bakena ba stade ya handball, bakena ba terrain annexe, bakena ko visiter Tibiska ba rotonga palais de sport. Parce qu'il y a des travaux au Salama na niveau ya stade des Martyrs parce que bientôt ils gèrent francophonie. Et l'excellence Kaboulo Mouana Kaboulo azakaka na 8 mois o ya ko gérer. Et pour gérer en bien azosenga appui ya ba congolais nyonso et surtout les Jeux de la francophonie. Notre pays va organiser les Jeux de la francophonie. Ce qui te réussi organiser Jeux en francophonie, c'est-à-dire que Tokomi
na niveau moko, on peut même accueillir, pourquoi pas Cannes, pourquoi pas Chan. Tant le beli Cannes, Cannes ezebele, ba I-17 ezali, y a ba I-23, y a ba I-20, et Cannes senior, pourquoi pas Cannes féminine. Toko qui peut organiser en parce que nous allons accueillir des pays francophones. Ba pays au balobaka français, nde bakoya, bakozala loger na République démocratique du Congo. Pour babiloko wane salama, il faut infrastructure na biso ezala kitoko, ezala reconnu. Pour bientôt là, inspecteur bakoya pour batala ba makambo ngo pour na makambo ya GA francophonie. Soutenons cette initiative. Kaboulo Mwana Kaboulo, un vrai patriote, un vrai connaisseur du sport, a commis le long à commande à Bamasolo. To soutenir yé. Avant la pesa evoloko maloba souka clôture a lancé un message na ba imanien nyonso obo Olanda biso partout ailleurs. Il faut réagir les Imaniens. Il faut réagir. Wanezalaki agenda ya ministre ya sport. Élection à niveau ya fédération. To kene na normalisation to élection. To kene normalisation na likambu nini. Parce que ce qui to lobi to kende na masolo ya normalisation. C'est-à-dire que et Kozwabi soit encore 3 ans si je ne m'abuse pas. Bakendaka na normalisation quand? Aujourd'hui, je vais vous expliquer. C'est lorsqu'il y a crise au sein de la fédération. Mais est-ce qu'au sein de la FECOFA, il y a crise? Non. Mais pourquoi normalisation? Là, nous sommes contre idéoane normalisation. Parce que le texte de la fédération, ils ont déjà verrouillé. Pardon, ils ont déjà, je peux dire même, fumoli yango. Ils ont qui bongo verrouillé et déverrouiller maintenant le texte de la fédération. Oh, ils ont permis à Moutounionso à postuler. Mais ce qu'ils ont répondre, n'a pas critère. Calendrier électoral déjà est bimi. Élection le 15 juillet. Bon. Pourquoi la CAF a limité aux un comité à normalisation? Donc, à chaque comité à normalisation en place. Est-ce que CAF a privilégié l'intérêt au détriment, pardon, a publié l'intérêt au détriment du football congolais? Tout est un point d'interrogation. Tout privilégié d'abord au football congolais. Voilà. Oh, ils important. Comité à normalisation, ils attendent l'importance mon côté na kati ya fédération, na kati ya FECOFA. Parce qu'il n'y a pas crise. Crise est athée. Batek c'est déjà bafungoli yango. Moutounio sakoki kozala candidat. Donc positionnez-vous. Allez aux élections. Quel est le meilleur gagne? Quel est le meilleur gagne? Tout sauver balé mboka ouy. Voilà. Pour Congo Nabiso, il faut qu'on reconnaisse que je rappelle la Fédération Congolaise de Football Association, c'est la deuxième fédération la plus titrée de la du continent africain. Voilà. Et cette fédération, elle a un titre belé. La fédération, après l'Égypte, c'est notre fédération. En matière, il y a palmarès. Respectons le football congolais, s'il vous plaît. Nous voulons les élections, et les élections, il y a un calendrier bimi. To décrier qui a que texte la fédération ba kanga yango poka ba on ba postuler, ba fungoli yango mutunyo so postuler. Donc comité à normalisation ezata na impact mon côté na ma solo il y a fédération. Parce qu'il n'y a pas de crise. Je dis un grand merci à président Roger Bobo Bondembe, Bokanyanga.
S'il est en train de nous suivre, je dis un grand merci. Chacun d'entre nous est en train de se positionner. Et chacun d'entre vous aussi, il faut se positionner. L'homme qu'il faut, l'homme du renouveau du football congolais. Tokozong en a plateau, tokobeta ba masolo yango lundi. Il faut aimer, commenter, partager. Et voloko, tokomi na suka émission, message moko. Na ba imane nyonso ba olanda yo, ba ope balingi ba sunga yo, tala no caméra na pesa bango message. Na pesi d'abord merci mingi na bana Congo mobimba. Biso ba imane. Tozai koloba. Lelo yo tozwi mokambi munene ya sport. Tosimba kabulu na maboko. Bana Congo. Na mona kitangu kaka nomination ya kabulu. Congo mobimba kanga ki ba beti ba sani ba esalanga plaisir. Ndenge to sali boy. To simba ye po sport na biso etombwama ekende liboso. Pona ye kutu wana ngana zo bangela yango te. Pona ngai voloko na obangela. Na moni ke sport penda biloko ya kala ya bakakoko bakidu ekobima. Ekobima pona nini yaza na eloko wana. Eloko na usenga mingi na biso ba sportif. Ezala Imana, ezala Vita, ezala Mazembe, ezala Sanga Balende, ezala Inyo Bilombe, ezala ba équipe nyonso ya mboka na biso. To simba excellence Kabul. Très bien. Po liso na biso, liki na biso, ye wana. Ya sport, liki ya sport. Nge na pesa e kombo na e. Donc excellence Kabul pesa makambo. Ozomona pesa makambo. Système nango wana. Donc biso na mingi ya kolobate. Ndenge na zo mona lelo ndenge sport lelo. Sport zo kende pensa bo. Ndenge chef de l'état atia bo ke sport ko kende bo. Pona Kabulu. Kote wana na zo bangela yango te. Sport donc ekotambola. Mais ba biloko mususu toki paka bama biloko ba polémique wana boye biloko wana tolongola bana Kongo bolongola biloko wana. Totonga nano sport na biso, totonga sport. Tozala ba joueur belé ya kitoko. Toana pena mbongo, ezate o tozangi mbongo te. Tozala mbongo. Mais to meka nano donc amour wana tozongisa amour ya sport na biso. Sport ekende liboso. Monana mingi ya koloba te na pesi kaka tous les Congolais nyos ba merci belé. Na bosa la kate CG Kabuya, solution. Papa, Boende, yo d'abord écoute, CG Kabuya, l'élan sport ya kosakanate. Pas un peu sportif. Donc, na PC ba merci belé. Na PC président Bondem, ba merci belé. On a relation avec le président Bobo. Ya makasi. Et puis Bobo, ceux qui n'ont pas de problème, ceux qui n'ont commis et puis naé, mbala moko, sans discussion. Donc il y a écoute nabiso ba animateur, to solo la canne qui toque. C'est le président Roger Bobo. Bobo, yonde bonembe, et là quoi na soko yoki yango, wana seki. Donc nana mingi kolobate. Ce balobi peut-être Lilo est exemple. Que président Bobo Bondembe Bokanyanga, l'homme qu'il faut, a comme président de la fédération. Kitoko, ayebi, kitoko, pesa jiris, kitoko, omoni, babiloko mususu, to minimizakate, kolobate ke soki nani, non, so lelo Bondembe lelo na place wana. Mais c'est le bolobaki que to meka ko valoriser nanu ba kolo musala le ba joueur. Très bien. Pour même les ba joueur sont les à l'équipe les mukozi. Nako ko ninité ko négliger te voilà. Les joueurs moko à l'équipe bombo akozanga place te. Très bien. Akozanga te po yebi yango. Très bien. Pour na tata wana yebi yango. Merci beaucoup. Ozomona na fédération mobimba ndenge tozali wana to yebani biso nyonso mobimba. Et là, le président sortant,
Constant Omar. Constant Omar, il faut koyoka. Très bien. Et loko ebomaki Omar koyoka. Po eloko nyonso ata mwana ata nga evoloko. So na mwana mukabi, ah président, match oyo kokende te. Na koyokela ye. Match oyo eza mabe. Lokola mwana wa lobibo koleka nzela wana te. Na koleka susu, na koleka te. Très bien. Na koleka te nzela mususu pona dusu la place ba bisinga so na ke ba bomanga. Eloko ebomaki président Omar kaka yango wana. Mais a travaillé na ye. Très bien. Kolobate ke Omar asala eloko moko te na fédération. Non. A travaillé moment na epe a déposé. Bon, mutu mususu nano akoti nano wana te. Toluka batu mususu pe baya po ba valoriser sport na biso eza pe mabete eza te ke lelo soki président Omar lokola longwe donc bon on critiquer donc nous critiquer na ba télévision banini non a travaillé mais loko nazo ko beta sete bato ba koleka na ba omoni kabul aza na problème te pour na sport a ko bongisa sport ba ko tika na ba ko tika na boko kamwa pona sport a ko bongisa sport ya ko sakana te po ayebi eloko yango ayebi to skondeke boy to kota ka boy to sala ka boy pona ba victoire akobada zo ba victoire belé po azakara motema ya pété. Très bien Evoloko. Conseiller rapidement Tokomina Souka parce que le président Evoloko, le président de tous les animateurs de la République démocratique du Congo, a lobby déjà Nyonso, le Polo Baki déjà, mais Tokomina Souka, juste un mot. Naba. Oui, rapidement. Bon, eloko ndengena na bosana ki mwa muke parce que on va le kamwana. Awa na kati ya mboka na biso. Toza kana 3 groupes. Parce que stade wana eza munene. Totambola na ba Afrique nyonso eza kaka groupe moko te. Non. Même yemoko excellence Kaboul ayebi yango. Cameroun ayembaka awa Cameroun. Bazo mbaka eloko moko. Yango nga na doraki système awa na mboka na biso. Mutu na kwena ye asalela nini mboka. Soki voyage sangani toke ko sala makamba mais awa na mboka na biso mutu na mutu asala eloko biso pe ba congolais to mona musala yo osali ezate ke moninga salelaka yo o profitaka na yango non. Très bien président. Toi sala musala na e. Très bien président. Oui. Conseiller rapidement juste un mot na bato balandio na imani no sope ba otalo ba bana dragon no sope ba rolanda yo parce que opesa bango mo apemo ya suka poto clôturer mission rapidement. En tout cas na pesi mbote kaka na ba sportif congolais nyonso pour visibilité ya football na biso ezongi. Mokonzi Mboka, le premier sportif, le gagnant de la nation, appelle sa biso makoki pour tombola léopard na biso. Et là on a 5 kaka yango wana. Très bien. Et puis le président lobby, tu as dit 3 groupes. Na 3 groupes wana en tout cas la visibilité biso to makasi. Pour ceux qui yoka son pesa makambo a kotina mbonda na ye. En tout cas joueur ataza ko footer akubeta kaka bale malunga babie. Très bien. Donc on a 5 pa Mokonzi Mboka et puis nazali ko senga pa ya yemoko solution kata makambo Serge Kabuya na pesi ba mbote mingi et puis na ndenge ya nomination ya son excellence Kabulo pesa makambo. Très bien. On a pesi mbote mingi na soutien nga na ministre des Sports François Kabulo pesa makambo. Mbote na bilo nyonso ba congolais. Très bien, vous pouvez le constater que nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission. Je vous rappelle encore qu'il faut aimer notre chaîne, il faut s'abonner, partager et commenter parce que nous allons lire vos commentaires et si vous voulez participer dans notre émission, c'est ici que vous allez commencer à suivre toutes les actualités sportives. Quant à moi, je vous laisse. Au revoir. Ah, wala so na beti ndenge wana kaoti wana bana bazo sala boy. Ah, na pesi mbote na ba joueur nyonso ya poto ba congolais nyonso tout totombola
sport na biso turu yo tokende nango liboso Capitaine Chancel Mbemba. Chancel Mbemba. Ah! Mingi akoloba eza te. Kongo nanga tozali na bango.